Dinana sazaka mwasi ya ndeko na biso président Caleb bandeko toyebi te love na bango ekomaki na degré nini. Diku président Caleb asali nini atiki ye abali na ye mwasi mususu. Mais na iso ya président Caleb oyo alekaki o ngamboko na kondanaki ye ni fallait pas parce que soko za leader ezate ke tango nyonso soki baleki na kombo na yo fo lekaka non. Si la traita qui batu ba hypocrite, cela veut dire que si la traita qui mutu hypocrite était si la traita qui batu nyonso y compris na ye moko. Côté négatif ezali surtout place biso tozali église au milieu du village. Place au mama sila batunye likambu ya bato bayaka kofinga na ba réseaux sociaux ya lobby ba wana baza ba fanatique ya ko diriger ba fanatique te. Soko lobby que tozalaka bien mais bozalaka bien pourquoi batu na yo ba finga ka muto yo zalaka ne bien. Eko salema te. Place wana pende hypocrisie oye pa jouaki. Boye malamu tongo elamu na bino bon début de la semaine babone na biso na émission na biso ya Zip Zap oyo bongo ezali présenté par la votre blogueuse influenceuse Sarah Tola. Alors lelo na rozalanga mokote na plateau pona analyse ya lelo to rozala na maman Judith Kalanga na yebi ki bolinga ke mingi tala ndenge bo sepeli na ba commentaire. En tout cas to rolobela sujet ya ndeko na biso dinana na président na ye Caleb Tukebana. Et puis tokolobela pe na lisolo ya sila bisalu torobeta torozonga moi simamuke parce que to ça la vraiment analyse ya makamunyo ezolekana sur la toile. Alors tadinga la pa c'est pe nous a même langage nanga fungwelanga plateau quoi. Ma Judith Kalanga. Maman Sarah. Maman Nene, bonjour. Maman Ngai yonde na zoko côté tenti. Au monte ka vato bande émission na bandi olela. Je crois ba bonner na biso déjà ba tuni. Eh ma Judith nini ngo boyaya ba maladie ba tentir déjà écueilli à cause ya antibiotiques dans un basali grâce tozali. Merci beaucoup maman Judith Kalanga. Boni pe musala. Musala zo kende bien na ngolo nzambe kakelanga ndezo beta biso menzamba zo sa biso bolamu. Merci na ba vrai na biso batika biso te. Bazala wana pona biso basipota biso balinga biso kande toza topesi bango ba merci ebele merci na babone ya JK TV News na benga bango ba étoile merci pe na babone ya Sarah Tola télévision bazali wana ba combattant na ba combattante ba batika biso te bazala wana toujours merci na ba ope balinga ba benganga pour encourager nga na nyonso to salaka. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman Judith. Na ngai na bengo banda kala mais le kwa na ba yo banda ekobela. C'est ça. Atika ki o se rétablir moké. Maman Judith. Maman. Oyoka ki lisolo maman Sila. Na yoka ki maman na ngai. Je crois kana katia maladie na salara moi analyse moko na JK TV ezalaki ya vidéo te parce que on a penza tentire beba ki makasi donc na salaki kaka vidéo ya nini audio ya pamba na lansaki na yokaki na landaki ebandiliti suka émission wana nyonso eza na ba place na emaki eza pe na ba place na emaki te mais na landaki émission ebandiliti suka mobimba. En tout cas merci maman Judith pour landaki émission mobimba. Sikoyo analyse nini okoko sala na émission wana aussi la leka qui est pas Frank Stéman et pas Vincent Chiluzi pardon parce que émission wana eboti ba émissionnette ebele batu ba fingisi la aza orgueilleuse afingi baninga na ye baza ba hypocrite na rolinga vraiment au sala analyse na yo na passage à Sila et pas Vincent Chiluzi. Merci beaucoup maman. Passage ya ndeko na biso Sila oyo nga na fan na ye. OK. Et na lobango chaque jour naza fan ya Sila bisalu parce que il suffit kana mona a jouer kaka. Dona bandana nga kako seka basa le rerte ba chena mama Kalunga. Do so ba chena mama Kalunga filmer et baby. Okoyeba te olanda maloba ya nani okende wapi. Donc pona nga d'abord
Sila naza fanatique na ye. OK. Donc parmi ba fan ya Sila nga pe nazali. Nazui parti o ya koloba ke Sila traita ki batu ba hypocrite. Cela veut dire que si la traita qui mutu hypocrite, si la traita qui batu nyonso, y compris na ye moko. Ezana mutu moko pa poser kinga question na lobaki ezaka na monde te a traité. Hypocrisie ezana kati église. Hypocrisie ezana monde na biso. Hypocrisie ezana monde na musique. Hypocrisie ezapa tozobota ma ozana mwana na yo sala ba bêtise n'école. Mais à lobite mwana komi hypocrite devant tout yo mama na ye. Azokosa yo zanini. Hypocrisie mais mwana na yo propre oyo ki douleur 9 mois me mi aucun hôpital obimisi mais mwana a komi hypocrite devant yo mama. Ça veut dire que biso nyonso tozapa hypocrite. Yo chroniqueur ozo sala analyse ya émission de konabiso si la bisalo oza hypocrite. Yo animatrice aux télévisées ozo sala animation na yo lobi si la traita ki bato ya oza hypocrite quelque part. Il y a des choses auto comme akaba hypocrite tant mususu oza olinga ki angote. Ouais. Olobi pona misala ka na se couvrir. Je dois faire ça. Au salaire l'hypocrisie. Alors débat wana tokoki ko enterrer yango. Oui. Nalingaki nazwa terme wana to maloba wana soki sira lobaki vraiment na monde théâtre ba hypocrite bazé belé makasi. Menga nazala aloba biso nyonso. Toza ba hypocrite. C'est que yebi. Na monde théâtre sila za kulutu. Na monde théâtre sila yebi musala. Na monde théâtre abandi lelote. Ana mwa histoire ko beta. Na monde nzonzingo we sangisaka. Mutu auti na liboke boye, mutu auti na liboke boye bazami tano 10 basangani. Bayebani teme producteur moko alobi na lingi sila, na bingi sil, na bingi nani na basangani nde jour bayebani. Wana tokoyeba o azaka hypocrite o alobaka mingi o asala kaboy eza wana po na banzunzinga jouer mingi donc aza mieux placé pour beta lisolo ya hypocrisie na monde théâtre so qui peut bato après ba fandi ba mususu pe bakoloba baza mieux placé pour na ko beta lisolo ya hypocrisie na monde presse eza c'est vrai. Par exemple yo sepelaka te muninga o bozana ye métier moko avancé. So Monique mikolo wana bozana na métier moko azana game moko makasi. O comme créer moi ba blog moko a cessé mais likolo za bien. To benga ngoni. Hypocrisie. Mais yen lego kuna zo kanisa nazana ye. Mais na cessé ozana yete. Pourquoi? Parce que Monique ndeko azo ça azomata. Et nyonso wana to benga ngoni hypocrisie. Eza makasi. O moni ndeko moko akomi bien zamba tie na moi bato ebele. Et comment créer le moi ba makambo wana likolo nango soko zo manifester ngo na ko finga te soko zo manifester ngo na koloba te na cesse eza hypocrisie donc biso nyonso de nature toza ba hypocrite d'une manière d'une autre nde o cameraman azo filmer biso asa hypocrite d'une manière d'une autre asa na bagafu msusu salaka o comprendre te soko tuni moya affronter ezate akomeleza nini hypocrisie ana ba biloko msusu akosa na présence nanga o sala ngo te za nini hypocrisie. Merci beaucoup Maman Judith Kalanga nengo symbole penza na bosolo nyonso likambu ya Mama Sila mingi pena ningina tuna likambu ya président Caleb na mwasi na ye na dinana na kozonga na Sara Sila na momuke bolimbisi na zana plateau na yo na lobaki te zana mwa côté moko na sepela ki na côté mususu na sepela na émission wana côté siko négative. Merci maman. Voilà. Côté négatif ezali surtout place biso tozali église au milieu du village. Place où Mama Sila batunie likambu ya bato bayaka kofinga. Bato bayaka kofinga bato na kombo na ye na télévision. Na ba réseaux sociaux. Ya lobby ba wana baza ba fanatique. Ya ko diriger ba fanatique te. Non. Rédification maman. Ngana zana na lobakelo ko mingi même na Jika télévision. Nazana Mama Sarah. Aurélie. Bayambi une émission quelque part. Aurélie bien yebi que Maman Judith va coopérer très bien na Mama Sarah. Maman Judith va sololaka bien na Mama Sarah. Oza epananga. To sololaka bien na benga ko mwana nanga. Bayambi une émission sans problème. Oko finga Mama Sarah. Ti.
soko lobi ke tozalaka bien mais bozalaka bien pourquoi batuna yo bafingaka moto yo ozalaka ne bien ekosalema te place wana pende hypocrisie oye pa jouaki ka aloba il est clair que toza ba hypocrite bon et pas na esala mi bongo et pas pe bande ko mususu eza bongo o mona muntu mo atambola na peshanga mafinga sila ekosimba te yango alobi toza ba hypocrite ekosimba te liboso boye tolingo sa na guerre te mais toi na guerre o ebatamina C c'est ça so ba ya mieux pas ya muto yebi ke déjà que sujet wana eza glissant pour nanga na kosimba te yaya soko yebi ke ozananga ko sala yango te po yebi ke tokoyokana te tika ponga nana mutu wana bien yo kende ba ya mieux sentiment émission ke finga et pourquoi donc bango nyonso tozongi kaka bazaba si la loba est bien c'est que mission si la loba est bien hypocrite c'est ça. Merci maman. Merci maman Judith. Kota la sikoyo vidéo est circulée qui na réseaux sociaux na fête. Dina na ninga boye couper ça. Moi c'est Caleb mbote. Na réaction na etango irsi la yambi moi c'est Caleb. Analyse dina ko ça la place wana. Merci beaucoup maman. Na sekina. Biso nyoso to yebi histoire bien. Ba biete histoire ba bomba kangote. Bandeko toza liboso ya etando enene o mokili ekete ezali radio tozali liboso etando enene o mokili mobimbe komona biso bandeko dinana sazaka mwasi ya ndeko na biso président Caleb bandeko toyebi te love na bango ekomaki na degré nini wana tozoloba likambo ya président Caleb akolimbisa biso parce que quand même aza responsable aux analyses. Attention. Naloba kango bien. Clash. Yo. Kingandi na yo nani na yo na analyser c'est une autre chose. Merci beaucoup. To ebite degré à bolingo na bango zalaki na degré nini te. Diku président Caleb asali nini atiki ye. Abali na moi simususu. Mais na iso président Caleb aleka ki ngamboko na kondana ki ye ni fallait pas parce que ce qu'on a leader et ça que tant nyonso soki baleki na kombo na yo fo le kaka non leader a supportaka chose grave pas président Caleb ezalati président Caleb motema neza moto trop pour na ko répondre na chaque événement le kaka na kombo na ye attention presse oyo o biso toza to kokwe isa muto à travers ba question na biso question kaka omonde qu'on a biso si la lobe mabete mais presse na banaliste na bato bazali kaka ba transformer en ngona ndenga mabe. Moi je ne trouve pas nécessaire ya dinana soki apesa ki moi c'est président Caleb Mbotete baza bambanda ce n'était pas obligé baza bambanda mais biso to conjuguer on est na passé que ba kabona déjà maman nana comment la vie na merci beaucoup on eza o bazo faire passer biso les cas na TikTok a dinana yesu o waneza o bazo faire croire biso siko mama chérie ezana nazolo baboy ezana déformer la catégorie ya séparation oh ouais ezana déformer la catégorie ya séparation catégorie mususu eza ke nombo mobana nazoenga lokwa likangu toto avancer ki na ye ke bien tembo to kabwani ah viens nga ngana ke na nga soto monani na moni chérie na comme semeki na nga mais ana séparation mususu ya kanisa ki aboyinga nga na otula ye pa kanisa aboyinga nga na otula wana ce que comme ka séparation ya tembe. Et puis séparation bongo ezaka difficile ekende libela ke to kabwani libela ezaka to beti pa liboso moi erreur tozongi lisusi to beti pa liboso moi erreur lisusi tozongi sima ça veut dire que moko na kintu ki to kutana mona kintu ki to moi parce que moi je ne trouve pas l'intérêt à dinana na Caleb baboya na kala dinana beta moi c'est Caleb kara je ne trouve pas l'intérêt à dinana na Caleb bakabona dinana sala bambwa kela na TikTok. C'est que bolingo eza na niveau ya dinana je ne trouve pas neti nakalanga tala masara omoni so muto akiparote yaya yango na tuna bato baloba ya TikTok ezaka place obakela bambwakela omikosi
ezaka place à kobwakela bambwakela na bato yo kipaka omoni tango yo leki olobi na bwakeli yo mbwakela est-ce que imaginer est-ce que mutu wana azokipe yo oh yo zo imaginer na mutu no ke na bwakeli non eza na mutu mususu yo zo sala ba salite no kuna kipaka te po akalikila kayote mutu so akomi na point kobwakela mbwakela seka akalikila kayote ouais ozana mémoire na ye ndalobi ndenge na lati botika na chango na TikTok po atala ndenge na tamboli botika na laksango po ya mona seko kalikilanga yozo sala ponga na mona menga na mona côté c'est différent pourquoi une grande dame comme elle passée et celle qui tu as ta vie et tu commences à mettre des chansons bizarres na TikTok et bambouakela soi-disant na zui mobile nanga sika non je n'ai pas un problème avec la dame je n'ai pas un problème avec le président ce n'est que l'analyse question tout ça pourquoi ma mère salangote ma mère a déjà tourné tant tourné et wanande omoni moi c'est soki akosala kabiloko ya rivalité a tourné page te azaka naye mobali pe soka na bilobela a tourné page te da bango malonje bana bolingo mo boya ko prouver na lobaki yango déjà masaka bana ngo et nazolo bana la dame qui est à la maison ya osala attention ya ko retirer na mobile na ye na presse encadrer na ndako na presse wana ndeko bendele mikolo dina na ye mabe na TikTok yalo kwa ba ke ko tumola mbwa kanda yalo kwa ba ke ko tumola mbwa kanda mais est-ce que c'est important na nyonso wana maman c'est important parce que tant bazaki na relation mokilo mobimi banda ko lo babango babanda wangana mokilo mobimi banda lo kasaba babanda wangana mais ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Est-ce qu'on a une émission président Caleb? Très bien, Bandeli Chisuka. D'abord, place. Analyse l'émission. Immaturité. Okay. Je m'excuse. Immaturité na kati. Pourquoi? Président Caleb, oyebi dina na banda bo moi na ndengo beti li solo. Mais pourquoi tango batuni oyebi dina na lobi d'abord hésiter après lobi oui na yebi non? Immaturité na kati. Est-ce que Zaki compte à rendre mon terre qui peut rendre pas dit n'importe pas quitter moi sinaï? C'est du faux. Contre à rendre bakiti saka et pas ya moto ayebi bolumbu noté. Ah. Ba sala ngo pas moto ayebi bolumbu noté. Oya yebi bolumbu no kosala il est jamais contre à rendre. Oya yebi ndengo kitsaka les son na yo. Oya yebi ndenge bobandaka e bandeli tisuka ba sala ngo contre à rendre te. Contre à rendre ba sala pas fimo ko boye azana na niveau ya mwasi na ote olinga yete soit olinga ye boye bana banzoto te sko complexe wana comme otinda fi wana abude mwasi na non et pas dina na mwasi kale bazar rival na ye. Ouais. Ça rival na ye. Conseil nini kasoko pesa na dina na soka otala yo na président Caleb. C'est une grande, c'est la grande que j'aime beaucoup. Ce qui réellement dina na déjà tourné page, cela veut dire que a tourné en go directement. OK. A tourné en go mbala moko. D'abord, on a dit, on a fait, on a que, on a ni. Ezana na bambwa kela na ba TikTok, mettre des chansons bizarres. Ça n'a pas d'importance. Et ça peut niveau na yote. Moi c'est ndako eloko na koloba na ye, et ça que bien sûr ba mission na biso bat balanda ngo. Et ça que a conseiller papa. Soka ye na po yaza homme public, soka ye na média, et ça pour na kolobela ba activité na ye. Et ça pour na kolobela makambo etali président Caleb. Histoire na ye, théâtre na ye, za ndengenini. Pas buzoba moko boye ya salité zata na niveau na ye te aleki. Pourquoi ba président msuba salate? Ba président na basala buzoba te. Ezaka muto akena sima boye président Caleb. Yo pe mbala moko tango yo ki kaka na ye ko se défendre. Tozo exemple ya makambo mélodie. Et où mais la kita comme na niveau que ndo sala tiba test, ce n'est pas normal. Il y a sa président za leader. Azana bana o lelo ba komi batuminene o yabimisi. Tine ba fandi boata ba toyebi kingande za grâce à président Caleb. Et là on a osenga na mwana mwasi na mosi na yandako eza ko garder mobali na ye soka koleka na média on a leke pas ratola rien que kolobela pona théâtre na sika rien que kolobela pona groupe Sinac rien que pona wana rien pona kolobela peut-être pona actualité mboka po za mwana mboka rien pona kolobela peut-être pona makambo fondation songolo oui mais makambo etalibasi benda eza ko honorer yete eza ko détruire carrière na ye. Maman Judith
question moko elinga siko na état o ekomi boye moi ça ndako ebi ke Dina na zaki ex Caleb na état po o peke Dina na akomi ko rendre compte na moi ça Caleb ndako est-ce que Dina na continue sous na groupe Caleb na Sinark wana za mutuna très important est-ce que ko simba toyebi nde basi apoto bazaka toyebi nde basi apoto bazalaka sikoyo ezo dépendre na boyokani ya Dina na président Caleb ezo dépendre pe po Dina na pa koma ko produire ba film na yemoko ezo dépendre pe na Dina na yemoko mama biso tozoloba awa tozo limiter awa o bango basola na téléphone biso toyebi te est-ce qu'ako continuer point d'interrogation est-ce que akotika point d'interrogation o totala kaka totalela bango mais conseil eza moko gos na eza travail kande bazawana aza yemoko te moi banini wanele kana ke bele me bamsu ba continuer ki ka musalati ba continuer ki musala lokwa ba continuer ki musala problème ezate yepe soka akofanda a garder côté musala mais côté privé atiki alobi non le monsieur ici est déjà occupé abetakara la vie continue okay. C'est tout parce que vieille moko alobi azalaka ne kala après abali mami après tango mami esili après baluka ki bazonga mais on wane komi net basakani na vie na sikozomona babalaka ote ser pas alaki ka wana chéri nanga muto aye sika ba honorer babali omoni keza normal te viseur na ngai donc wana za ovie o atika donc c'est à tourner page bien sûr alors Alexandre ça tourner page vie na normal makamuna sika tout c'est normal mais à tourner page maman ou est nécessaire à tourner page ce n'est pas important président Caleb atika na makambo ya média atika makambo media c'est bien yaza mutu ya badu koloba makambo media page na ko sala ba film na ye ko tia c'est normal mais ko yaka ko défendre ka babilo ko mususu oyo ba youtuber ba olo beza kitoko te ouais eza kitoko te obengi journaliste moko bo posa la ka émission moko bo na sima na ngwe créer maman na likambo c'est ça ozokti lelo makambo ngwe zo sila te. C'est tout ce que je peux dire, maman. Merci beaucoup, maman Judith Kalanga, Ndengo, Sembodi Penza, Bia, Nona Mituna Nabiso. Maman Judith, je crois que tu as cette émission Nabiso. Ok. Pour Yazarami Ndeko Nao. Utalaki publication Ndeko Peñel. Bon, Zamba Zoualokoum. Moyambi. Pétage esili muta commissaire en Christ. Zamba Zoualokoum mama. Moyambi. Molokoti. Mais mutune zaka moko mama Saratola. OK. Na kati église ya tozaka na boyambi ya Yesu Kristo mibale. OK. Tozali na moyambi o ya liboso. O nana zwa baptisme te. O nano ayebi Yesu Masia lokwa mokonzi pe mobateli na yete. O azali penza uti penza. Siko tango batuni nani ayambi nanu Yesu Masia lokwa mubikiti na vina yete alobinga na zali oyo. Loba kolo Yesu ngana ye bikisanga banda lelo telema kende kuzwa libatisi. Ndeko na biso siko penele ex mama pasteur azali na ngambo nini. Tozali na boyambi ya mbala mibale ezali ya muto asa yambaki Yesu Kristo kasi zonga kisima likolo masumu yaza kota mibale toyambi yo kasi mamtune ezali ebele ezali te mwa makambo moko ekoleka na sende kona biso lobi te na bonga mwa motema lelo na moni ya posite photo ya bayembi ya orchestre ya Mike Kalambai Obinine Tisiko eza nano na page ko. Alobi mon troisième fils, tu m'as manqué beaucoup. Wanana. Fils bien-aimé de notre papa. Nani? Tolika kaka papa. Namoni maman la biso posté, alobi mon troisième fils. 3 ans donc Zamba Zoualokoum. Mais tous un examen. Toboïté
ya solo bino batu bozoloba ke za mabe bozondimela pénalité nzamba sali azo sale fort a changer vie na ye merci merci pétage à tiki merci je me pose la question notre papa Denis Lesile où maintenant ah je me pose la question notre papa Denis Lesile où parrain manager azawapi manager il faut luka moyo ya mbaye tunaye. Merci beaucoup. Soki ya ndimeli Yesu Masia, mutu pa ndimeli Yesu Masia, abeta katonga makasite metu yambie. To yambie na mokili na biso. Biso yesu toza bato masumu mezaka na moma moko papa na sala ya mabeli mbisanga kana zaka mutu masumu. Mosanto azate. Mais biso to yambie. Ya solo ko bongo la motema wana eza bien. Al sengi pe pardon makasi pa papa Mike. Sérieux zo continuer kaka. Aso komakana ba page na. Sérieux au continuer kaka. Ya ba écrit. Ya ba écrit. Te tolingi be mission. Ndeka banda ya ofi. Omoni te mama Judith. Makambo eze belé makambo susto ko ya ko dévaler te mais tozotala. Avec Penel tout est possible. Tout sauf rien est possible. Bongo Chibindelongwe. Chibindelongwe te. Nyonso wana o nyonso esalema lelo ezaka mwa ndambu ndambusa. Eza mwa parti. Yango moko zo diriger. Lelo kotana na kati église. Omoni y arrive à un certain moment lobi ke na komina likolo ya batu nyonso. Ouais. Mais un certain moment au kiti ko kita pene les aka jour oyo papa Mike ya salaka direct na botu na 23h. Nda bambana. Jour wana nde jour pene la kita. Jour wana. De oh papa Mike ya salaka zo lenga zo ganga kokolo bate. Vraiment. Jour wana nde pene la kita. Cela veut dire que au mati suka nango salinini okiti soki ya solo ko kita wa kiti epesi eleso ya koloba ke ne fona zonge pa ya tata azonga biso to sambela nzambe menga na milo ba teke na za musanto na kenda na église na tondi o papa merci na buto avant na la papa na nga merci ni mama Sarah na beta katanga te na za musanto mais na liste ya ba chrétien ba chrétienne nazalaka naza païenté pona nazwa baptême na koli na ndako basambela nzambe à part nzambe balakisinga kombo mususu te na yebike kaye ndazalaka donc malgré baoyo nyonso na salaka na yebaki nazaka mwana nzambe mais naza musantu te. Voilà. Merci beaucoup maman Judith. Ande na moni esika to kabwani nayo na ebité conclusion ni noko sala en général passage nayo lisusu na Sarah to la TV et puis ba dédicace nayo. Merci beaucoup maman. Conseil na kopesa na bande kona biso basala ka théâtre ndeko na biso sila bisalo alobaki babete alobaki kaka bosolo na monde oyo ya bino na monde ya biso nyonso toza ba hypocrite biso nyonso toza ba hypocrite rien à dire. Alors ya mutu yeza oyo za na ye sale fort alors o na kolo beza ke soko yebike mutu wana za mutu nanga il faut oyo bake ba oza kana bango pembeni ba toucher ete soki bazo toucher o nyonso wana za onde kona biso sila uti koloba eza hypocrisie pona papa na biso Caleb ya mutu yezali batela mwasu na za ndako lelo mama wana akoti miniature pona nini okenda koluka makambo wana ya dina neza ki na kuku ebimi na poisa pourquoi bande koti ayepa ko confirmer dina na pe na TikTok azola kisa penza ke makambo zoloba eza ya solo rien à dire la grande tourner page pesa pe honneur na mutoza na ye ekosala bien. Merci na ba oyanga, merci na ba abonné à JK Télévision, abonnez-vous massivement ekosala biso bien. Merci na mama Sarah Tola, merci na ba abonné ya Sarah Tola.